Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Botama Congolais bandeko oyo kailingi. Congo na biso matière ezangaka te. Erataka pe te. Congo na biso ezalaka bolali bolamuki bongo matière ekoti. Bolali bolamuki bongo matière ekoti. Wana penza nde ezalaka Congo na biso. Congo na biso eza te ke o tomona ba pays mosusu bolali na bino, boloti na bino, bolamuki après 5 jours matière ezozanga. Congo na biso matière ezangaka nango te. Matière ezalaka nango kaka muke matière ekoti, muke matière ekoti wana penza nde ezalaka Congo na biso guo wapi, elengi o wapi, tokos o wapi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na memeli bino yemoko mama formidable Barcelone Naomi. Mwasi moko nzambe teinture de teinture ye na benga kaika mundele ya tongo atala teinture na kitoko teinture na kano mwasi moko ayebaka pe kosolula ye penza asolola kana kitoko atiaka penza makambo nyonso na mesa na système moko kaka ya otolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga makambo eza ya koinda bakambo eza ya somo makambo pas possible bandeko nanga kandenge bozo yoka banungu en tout cas biso peto ye kandenge boye baka Étoiline Inès TV soki aye donc ezalaka nde ba vérité ya somo oyo ebimaka nango. Alors avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge ezalaka na olinga nanu na sensibiliser bato oyo nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bovanda. Ezalaka bien tozwa bakiti na biso ovandi na yo. Côté mosusu tia moi eloko ya komela, côté mosusu tia moi eloko ya kolia talaka lelo samedi lelo nde lelo bandeko na ngai ezalaka bongo na système moko kaka ya kitoko. Tia moi eloko na yo ya kolia, tia moi eloko na yo ya komela, côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système ya otolobaka na biso kaka chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge biso nyonso toyebi Naomi Barcelone azali susu na kino te. Akenda na ye poto kolanda mobali na ye RK Muchanga semeki na biso international papa na bango na benga kaika bongolu papa na bango kendo kotala mobali na ye donc pas que kotala kenda ye kokota na inda kwa libala na ye parce que azalaka na ye officiellement marié ezateke mobali na ye azalaki soki likangu na ye te mobali penza abala ye adotela ye yango akendaki ko rejoindre ye bakendo sala vie na bango ensemble kandenge ba couple nyonso esalaka bango pe bakota bongo donc na système kaka ya ba marié système moko kaka ya kitoko wapi. Bandeko nanga na kokota ya Naomi Barcelone déjà batu bayaki na ba ebele elobamaki
vu que Barcelone azalaka mwasi moko ya lobaka na ye je m'en fous nazo vivre na nga na monde encore na osala oyo osepelisanga. Là c'est Barcelone ye alandaka o batu bazoloba te to alingana ye koyoka o batu bazoloba te surtout ya mabe alingaka na ye koyoka ngo te parce que ayebi ke na monde alelo ebele ya batu baza wana ka mpona koya ko décourager ka mpona koya ko détruire batu yango ye alingana ye kopesa penza matoi na ye na mokili te balobaki mais alandaki na ye te jusqu'à ce que ye kosala ke non princesse Ilustar akendaki na ye pe poto olanda likangu na ye ka ndenge ezalaka. Bon bamakambo ebimaki nango ebele bien ke batiaki kombo ya Barcelone eyaki kokoma tina niveau baye kokotisa na babuzoba ya princesse Ilunga baye kokotisa pe na mobali ya Barcelone na kati. Et ça là qui bien te, ça là qui vraiment propre te, ça qui moi salité quand ndenge zalaka, ça là ka mobali o ya honoré yo, ba ya kokoti sa ye na ba salité moko boye et ça là ka pasi. Nga kutu de ma part na bando kanisaki tout oyo kutu Barcelone akosilika parce que ye alingaka ba jeté mais avant d'aki na ekimia eza na ba problème osusu kutu ye moko akota ba live na ba TikTok akendaki ko expliquer quand ndenge ezalaka nango donc jusqu'à ce que makambo ya princesse Ilustar eyaki kovanda nie ti lelo ebele ya batu balobelaka yango lisusu te batu babetelaka yango lisusu lisolo te. Bandeko na ngai ya kokamwa eza ke otoye koyoka toye koyoka deja makambo zo tambola na ba réseaux sociaux pas possible que non libala ya Barcelone mama formidable Barcelone Android libala na ye en danger. Boyoka makambo balobi ke non ndenge za bongo mobali na ye azaki na mwasi mosusu siko na mwasi wana babota deja bana wana baza bana mikolo koleka mwana ya Barcelone. Sikoyo problème e kosala ke non lelo libala ekota en danger eza que mobali à Barcelone azobo ya kopesa mbongo ya provision. Na fongola moi parenthèse ezala bongo soki mobali peut-être abotaki libanda avant bo balana abotaki libanda tango bo balana déjà yo mwasi yebaka ke non ndenge zaboye mobali nanga emata ekita il faut azwaka soin apprendre azwaka soin ya bana oyo abotaka avant mariage na biso ezala bongo ezala moi pasi soki peut-être boza déjà dans les mariages et que mobali yake kobota libanda tango aboti libanda ezalaka pasi pona mobali abimisaka provision chaque fin du mois parce que moi si anda kwa libalo pe akotia likolo na ye na sia lobi non je ne peux pas na autoriser yote parce que autrichanga mais ce que ezalaki ke mobali abotaki avant wana na corps nyonso 100% mwasi apesaka mobali na ye sikonde ba makambo ebimi ka ndenge ezalaka na Congo na biso donc ezala pays moko donc makambo batu bakendaka penza kofuye na je ne sais pas mosusu kutu na lobaka ezalaka ba caméra cachée to ezalaka nini. Comment ça fait-il que batu bakendaka penza kobimisa na makambo moko mutu ayebaka te ke no makambo yo elekaka na vie na ngate ye moko mokolo makambo ayebaka ngote mais au mona na communauté na biso déjà internet mobimbesi eyebi donc eza mwa bongo oh ndenge eza boye RK Muchanga bana oya bota avant babala na Barcelone aboyi na ye kandenge ezalaka kotindaka ba provision na ye yango libala ezokufa ya Barcelone sikoyo ex mwasi na ye akomi kofinga akomi kolobaloba akomi komenacer plutôt Barcelone dans makambo komi nango kaka kilikili batu bakomi pe kofinga Barcelone ke ye depuis akenda libala au lieu a se concentraka na libala na ye akomi ka mke kosala ka ba video ndenge kendo sala shopping akomi kosala ba video ndenge azolambaka ka ndenge ezalaka bande konanga eza pasi yango na yaki penza
Premièrement, nanunga na linga Barcelone. Mama formidable android de nous-mêmes na linga kaye mingi mwa shoyo. Nga na linga nanga batu oyo bazalaka na bango honnête et sincère tomba oloba. Na linga ka bango penza mingi na système moko ya bien makasi. Bande konanga eloko na lingi na sala na loba to sala mwa analyse ka ndenge to mikoti saka. Bande konanga eloko a liboso nanu il faut toyeba que mariage ezalaka facilité. Mariage auto mona ezala facilité, c'est vrai, to kota na ba relation amoureuse na ebandelwana 1 mois 2 mois allez ti to koma na ba fiançailles wana uzaka na posa ya omona chérie na yo bozalaka ensemble à chaque moment. Mais tango to balaka la plupart ya batu kutu ekendaka ti 5 ans. Ezalaka 5 ans ya bitumba na bitumba. Ezalaka 5 ans ya ba incompréhension pas possible. Yango bomona ka batu mosusu ba kokoka na bango te, omona peut-être ba bala na ki na bango après 2 ans 3 ans batu ba préférer na bango ko divorcer. Parce que maîtrise eza nango te, compréhension eza nango te. Yango balobaka chaque jour que non, les mariages c'est pour le mature. Ce que monique au kokana na yo peut-être yo en tant que moi si cause la soumise te au kokana yo ko bomba ka ba secret yanda kona yo te au kokana yo ko supporter ba makambo te. En tout cas, et cause la moins difficile au kota nanda kwa libala. Wana zela tango mona ke non makanisi na yo ekomi tellement près. En tout cas, wana okoti na yo ko sala nini ko bala. Ezala bongo. Toyebi déjà histoire ya Barcelone na RK Muchanga. Babanda penza kala. Et puis RK Muchanga nde mobali ya liboso ya vie à Barcelone. À part RK Muchanga, Barcelone atikala kokutana na mobali mosusu te, to kolinga mobali mosusu te. Donc mobali penza ya liboso ya vie na ye ti lelo ezalaka kaka papa RK Muchanga. Bande konanga boyebi bien Barcelone avanda musika na mobali na ye no ba année ebeli. Bavanda penza musika mobali aza na poto bien que relation na bango ebandaki tango mobali azalaki na kin et ko sala ke mobali aye ko voyager a kenaye. Mais basala bani na bani sans ko vanda ensemble sans ko mona na kate bazalaki kana ba téléphone mosusu omona peut-être mobala koti kita kin ake ko visiter bango mosusu ye pe Barcelone bando kendaka mais ko vanda penza ya ibele neti o ba komi ko vanda lilo oyo komi mbala liboso o ba vandi bongo sikoyo imagine bandeko nanga batu déjà ba mesana ki na bolingo ya musika e ko sala ke ba misana na bango parce que na musika wana ko swana ezalaka mingi te ba o déjà ba vivra na ba bolingo en distance neti ba bisonga na za na expérience wana avant la kota na ndako libala donc fiançailles nanga ezalaki nango bolingo en distance. Donc batu o déjà basi ba kota na ba bolingo bongo ba yebi na bango ko swana ezalaka nango makasi te. Bo kui ko swana peut-être na butu titongo bo sololi na bino et puis bo tu ko sala na bino ata 3 mois mobimba bozo solola ka bien peut-être bo tu ko swana ta soki après 2 mois après 3 mois 2 fois kaka ya pamba ali bozonga ni na bino bo komi ko sola disusu kitoko sikoyo ko kendo vanda ensemble ezalaka moi passe surtout soki bosala ki bani soki bosala ki ata 4 ans na relation na bino en distance et ko sala ki faut sikobo vanda ensemble bande konanga ezalaka facilité yango esenga ka sagesse ya makasi ezanga ka maturité ya makasi et surtout communication et la vie de la prière yango nde eyaka kosunga bande konanga mingi makasi na mabala nyonso mbutu ezanga kate mais elo pe mosusu na koki koloba na communauté na biso pe to lekisaka to exagérer ka bande konanga koki komona ata makambo moko ya muke kaka façon batu ba komimango na ba réseaux sociaux mosusu bokomi komituna ezaka makambo ya mike o batu bazo memango bongo makambo ka ya muke
batu bakomemango na ba réseaux sociaux bandeko nanga pas possible. Pas possible bandeko nanga wana communauté na biso. Wana omona ta eza makambo batu mosusu bayaka ka ba fonder bango moko ke yango kuna ezoinda. Ba memi yango na ba réseaux sociaux bokanisi ke makambo na minute oyo eza ya somo nzoka eza nango ya somo te. Kolanda ta télé-réalité ya Barcelone. Toza basi. Babiso tosi to bala déjà. Toza na ba 8 ans de mariage na année oya septembre kutu tozo célébrer 8 ans de mariage bandeko. Moi basoué na bino na système kaka ya bien. Kota la ka Barcelone, moi si oyo azalaka heureuse dans son mariage, bandeko nanga na elongi na ye emonanaka. Une femme qui est heureuse dans son mariage, même par sa façon de parler, même par sa façon de s'habiller, par sa façon de marcher, vous allez comprendre que non, cette femme est heureuse dans son mariage. Et moi, si oyo azana est heureuse na mariage na été, bande konanga emona na kango bomona ya de ces femmes oyo azaka moi si moko ya kanda. Ce que tu as ba chroni mama ndenge to présenter ka émission mona ta moi si moko soki aza heureuse te na mariage na ye o mona ta elongi na ye o mona elongi na ye eza donc on a loba nanga kaka ya kotula elongi moko esi kangama donc mutu moko ta ko sekeza moi pasi mutu moko tali na elongi ka bolobi ke mutu penza azana makambo na ye na libala pas possible. Mais kota la Barcelone ata soki totali ba télé-réalité na ye totali ba makamnyo soka ndenge salaka Barcelone amona naka déjà ki azalaka mwasi moko aza heureuse dans son mariage aza mwasi moko aza na bisengo na mariage na ye et puis aza na mobali moko oyo considéraka ye mobali na ye aza genre ya mibali oyo bazwaka penza soin ya basi na bango genre ya mobali oyo en tout cas ba respectaka pe basi na bango genre ya mibali oyo bazalaka pembeni toujours ya basi na bango. C'est tout à fait normal na libala nyonso moto epela ata ba o basali 35 ans de mariage lelo na mabala na bango mwa banungu ezanga kate mwa bambutu ezanga kate mwa koswana ezanga kate c'est tout à fait normal. Mais Barcelone na mobali na ye bande konanga na ko sabino te aza na ye heureuse dans son mariage azo vivre na ye bonheur ya mariage na ye à 100%. Wana penza Barcelone bande konangai eza te ke non azo souffrir to mobali na ye azo nyokola ye te totika kolanda bilanda landa totika koyoka biyoka ya ba réseaux sociaux batika Barcelone mama formidable Barcelone Android kinya mwasi ya libala mwasi penza oyo aye kopesa pe respect na ba comédienne ka ba obalobaka keno ba comédienne babala kate ba comédienne mataki ekitaki mais yé quand même aye kotia moi différence na ba comédienne na biso aye kotia différence moko ya makasi pas possible na monde théâtral na biso moi je moko libala ake libala na ye na poto donc na système moko kaka ya tokos makasi bande konanga to komi na moi suka ya moi émission na biso mais avant to koma na suka penza ya makamnyo surtout na olingana nuna pesa bambote kandenge zalaka bambote nanga na ye moko linda bukulu mwasi nzambe mwasi moko kitoko wapi mwasi moko a forme mwasi moko ya taille mwasi moko alela batoli pas possible wana na pesi bambote nanga na ye moko kandenge zalaka Niclette depuis quelque part bambote na yo place nyonso olandaka Étoiline Ines TV bambote nanga na ye moko Madame Kiyong na pesi yo bambote mwasi nzambe mwasi moko ya ba français pas possible na pesi bambote nanga na bango moko ba lova chou ya tongo na pesi bino bambote na système moko ya tokos makasi. En tout cas la famille to komi na biso na suka bye bye